Bonjour bandeko balandia analysons avec Gilmas. Eza plaisir munene tangu na zalaka liboso na bino bao bopesanga plaisir ya kosala ba émission. Lelo neko solola na bandeko na ngai ya ActuDinet bandeko biso to salaka ba analyse kitoko pona ko sepelisa ba bandeko na biso ba mure ya ba musicien na biso, mais en tout cas eloko moko esalinga mawa, esalinga pasi vraiment na ndenge ActuDinet est vraiment oyo bato bazwaka courage ya kotala baza déjà ba mikolo mwana ya adolescent wana azate na bao basalaka ba analyse majorité bokuta baza na ba parents baza na ba foyer. Mais eloko indignation moko de ma part na makambo basali lelo na yebi ke mutu na mutu aza na ndenge alobelaka makambo na ye. Je pense naza ko appeler bango ka na retenir muke pona mwasi ya mutu, par exemple Cindy Leker eloko baza ko benga ye ekeko, baza ko loba baba nane Cindy amema Koffi Olomide na bakisi biloko wana. Je pense tamusu eza nango ba délire, mais kokoma na niveau ya kotika musique, kokoma na niveau ya kokende au-delà ya critique musicale pona kokende ko toucher personnalité ya mutu lisusu mwasi ya mutu. Nandimite que eza vraiment idée ya malamu kosala bongo. Personnellement, je ne pense pas. Mutoki kosala ngo ozana ba délire na bandeli, ozoy baté nini kosala na chaîne internet, ozoluka nini ozosala makambo. Tango ozo pena mwasi pe azate ozosala makambo na ndenge na yo. Mais tango muto akomi papa, okomi na bana, tango ozobenga par exemple Cindy Leker ekeko soki ya nini ekeko soki ya limité soki ya wapi ndeko na ngai, on peut tout dire, on peut tout faire, mais passer quand même na dignité ya kibomoto. Tango ozotika ofingi mwasi ya mutu bongo, mwasi ya mutu Cindy aza chanteuse finga yeke ayebi koyemba te, ayebi kolata te, meshe mabe biloko ndenge wana c'est bien, mais tango oza kofinga ye ekeko. Donc c'est comme si Cindy aza na beauté ata mon côté oyo koki ko attirer mutu. Ata soki boza ko lobela fali, je ne pense pas que fallait ko sepela na balangage wana. Je ne pense pas. Mes chers amis, retenez attaquer ba parents. Tozana bato oyo baza ko landa biso ba chaîne na biso zo na ba centaines ya ba millions et ba milliers d'abonnés. Bato wana de temps en temps baza ko tala kabiso. Cindy Leker aza parfaite te, aza mutu lokola tout le monde, mais tant bozo mema na dimension ko finga ye vraiment physiquement que aza neti ekeko. Imaginez-vous ko benga mwasi ya mutu ekeko, mwasi ya mutu soki azalaki mwasi na yo nde omoni bato baza ko finga ye mwasi ya bato, parce que jusque là bino nek onga na yebi boza ba chroniqueur, boza ba communicateur ya nani te, par exemple ya falite ou bien mutu moko boite o yaza kotinda bino aloba boye. Vous êtes censé kozala boki kozala na ba pasha na bino, mais ba reteni ezanga kate. Ser na biso azalaki wana Laura Tendance, ser na biso Laura Tendance azalaki wana. Nazomona aza koseka baza kofinga mwasi lokola ye, mama lokola ye azofinga maza koseka. C'est eloko wana eza blague, mais c'est eza choquant. Komona mwasi ya âge ya Laura Tendance aza ko permettre ba finga mwasi lokola ye, mwasi ya otozo benga légende ya mboka na biso, ko finga ye juste na télévision à l'occasion de rien. Soki bazalaki na problème rando Cindy afingi mutu basali boy batu beko kuzongise na nzela, ça fait du sens. Mais à l'occasion de rien, mama ya batu oyo alobaka te, azalaka na ba polémique te, bofingi ekeko kaka boye. Eloko zo lekelanga Laura Tendance aza wana, une dame congolaise, ba congolais aza kofinga une femme congolaise kaka na plateau. Ekeko ngai nazalaka contre Nana Ketchup ngai poser na ngai Niki menga Barcelona zawana, mais nakotika la jamais
kofinga na kecha peke aza soki nini te ba mission ezali na ko critiquer ye na ndenge ya kosakana te pona ko valoriser sere na ngai mais na tikala jamais kofinga ye na babiloko ba ça me dépasse tant on a zoka ba chronique soki actu du net vraiment moi si aza na plateau ba papa misato na maman moko boza ko s'acharner contre une dame, la femme de quelqu'un alobi eloko te asali eloko te bozo finga ekeko. Est-ce que l'aura tendance fait botier l'aura tendance afandi boyi botier Cindy Lekere boyi nani aza kitoko so tolongola sentiment tolongola émotion nani aza kitoko entre l'aura tendance na Cindy Lekere. Cindy abatu alongola kana ba plante bukomona ya zo yemba akati suki azo yemba naturellement. Est-ce que bosi bomona l'aura tendance ça ba plante ça ba mèche eza keshoka naza kotuna parce que na mona ka natikala ko na yebi pe Instagram na yete na yebi pe nini te na ko luka mais soki na luki ba photo na ye natikala jamais ko mona oya aza na mèche te aza normal ngana tuni kaka bino batu boyebi ye nzoto na nzoto bomona ye boye bomona pe Cindy Lekere boye boyebi sanga entre Cindy na l'aura tendance nani mutu aza kitoko. Est-ce que Cindy vraiment o boza ko finga boza ko zwa tata ya ko réfléchir te avant ko finga ye bande ko nanga actu du net pardon avec tout le respect que je vous dois ko finga mwasi ya mutu mwasi ya papa otozo benga papa Koffi Olomide à un moment donné naebi ke bozalaki quand même un jour à bon terme avec Koffi Olomide ne fût-ce que journée moko oya sala bino bien ne fût-ce que koseka et koki ko permettre bino bo protéger mwasi ya Koffi yebisanga lelo so bokuti nini Cindy Lekere za na situation moko ya mabe ezola kisake boko tika basala ye mabe. Mes chers amis, biso ba congolais nde toza base ya destruction ya ba congolais na biso. Pendant que biso ba mibali nde falaki to valoriser basi na biso ya communauté, biso nde toza ko dévaloriser bango na miso ya bato. Eza pe na ko ya critique libanda te. Normalement mutu nyonso aza faillible aza na ba côté faible na ye, okoki ko critiquer na yo. Mais devant caméra, oyebite combien de personnes ba kotala. Crédibilité na bino boza ko tiango wapi bande ko nanga Chronique du Net TV actu du net pardon. Crédibilité na bino boza ba papa chaîne bubandaki bokutaki ba chaîne bokuti YouTube boko kende pe boko tika tamu super YouTube mais bozo tika nini sima bokanisa tonto promo ayaki na loyenge afingaki nanake chape awa zoba soki nini afingaki ye awa eloko wana elataki ye tonto promo eloko akofinga kaka mwasi afali elata ye na nzoto ti lelo à l'occasion derrière afinga mwasi afali bino pe à l'occasion de nini nde bozo kende kofinga nani Cindy Lekere bande ko nangai une dame qui a une belle famille azape mwasi ya balabala te mwasi ya ndako bauti ko bala ya ne parce que tozomona baza ko renouveler ba ve na bango mama alias ke mutafuti bino bandeko ça me dépasse comment que biso ba congolais ya âge ya mikolo nandimite ke bandeko na biso actu du net baza na moins ya 30 ans sika bolobaka ba Alexona ba fingaka ba soki banani ba fingaka bino makambo za kosala na ba tonto promo bo comparer âge na bino na ba Alexis tant boza kosala même makambo bino tu boza na YouTube il fallait que boza na nefiske exemplaire parce que boza batu ya mbatu te boza chaîne boyaka kosala ba analyse na bino Alexis aza mutu ya fali ye afinga kapona fali bino sika bozo finga pona nani tant bozo finga soki Cindy Lekere boza ko finga ye pona nani wana kande mutuna na ngai mais en tout cas merci na bino batu bolandi ngai on est toujours ensemble na kati ya ba analyse kitoko Gilmas.